sikola mokala pongi nayebisa bino kala mingi te tozokota tolobela affaire baconcert ebetami na weekend esimbi to esimbi te plainte to plainte spectacle to spectacle te ezwi nayebisa bino tokotela mutu te tokosala analyse na ndenge ofale kosala tolobaka mpe vérité donc ndenge ezali awa boseri basentir Saint Figaro nazokota na var nazobimisa baimage ya baconcert nazwi mituna eske balobi eske kosala plein yango nde musique to koyeba musique nde esalaka plein eske kobeta bakiti polele elingi kolakisa kende moto atondisaki aleki yo nani ateki babiye nani ateki babiye te eza ya koyinda nazolamuka nazwi baimage baconcert nyonso to na rassemble yango nazotumba mboka kala mingi te nakotela moto te ebino ya Noël c'est kotela moto te loba vérité toloba vérité voilà kokotela kote héritier Watanabe tokosilisa kote ya ngiyama ya Noël baconcert ya weekend yango wana mambu masobele bosere basentir po ebele bokosilika ebele bokoloba ebele bokofinga nanesaka bino nga na journaliste d'investigation journaliste indépendant akotelaka na moto te ezwi fimbu ezoya fimbu nima conseiller ebetami yo mibale wana les 3 dans les 4 na fimbu lokwa ya léopard na maboko na ofiakola mais ensemble la conseiller eleki très bien nandimi te ke héritier abeta bongo na sebe déjà que no héritier concert na simbera partir à Cape Town ondiminga na sebe no yangiama eratarate bondiminga siko na kati na ngono soto wana bozela analyse nango ezoya na lobi bien analyse nango ezoya mboka ezotumbama na kota ba voice ya sele yo na koti ya makambo yolo concept na koti sa nyonso to bomona ba diabolo ndeni bazaka na media bika na kati pongi po selinga mutema pasi mais vous analyse le dimanche 18h juste Air Afrique ekoyinda analyse oyo nayebisi bino déjà interdit au cardiaque oyo kotala tetali fimbu ekobetama nazala live avec Simon Pocho baimage ya fresh ezwami na telefone ya Simon Pocho na baconseiller wana alakisaka bi Saint Figaro ta bato na bino tala na kobalanse yango awa non nalobi bien interdit au cardiaque